le maître du monde, où on te laisse en chien. T'es largué par le nouveau continent fait par l'ancien. Parlons peu ou plus, non, parlons bien. Continent le plus riche, Tatawalou, t'as rien. 243 et l'Afrique de l'Ouest, Jamontaire. Fuck les Illuminati et leur commerce triangulaire. 212 pétrole, or, bois, à ce qui paraît, on a des minéraux. La team Afrique te pousse à l'arrêt. 241 uranium, fer et manganèse. 212 phosphate sous le sol de Marrakech. Jamais 221 team soniqué, Nanga Def. Pauvre en ressources naturelles, mais on garde la pêche. 233, 234, 237 parlent en chiffres. 13 milliards en produit du cacao, tu produis des chiffres. 225, ils voient rien face à la jet set. Mbote mingi na balandi na biso ya émission Réveillez-vous. Topesi bino mbote mingi pambate bozali déjà ebele ya kolanda émission na bino bolingaka mingi émission oyo elobelaka bonzambe ya baindo émission oyo elobelaka kozala ya baindo pe lolenge kani toke kosala pona baindo bazwa lobiko ya solo nde bongo na kati émission na biso tolobelaka mingi me matali bonzambe pe me matali kozala ya baindo pasi ya baindo nde mokolo na mokolo tozali na bato tobengaka oyo basungaka biso kopesa biso biyano to pe ba réponse na ba problème oyo tozali na yango pona kobongisa Afrika esika baindo biso tozwami nde na mokolo mwa lelo tozali na esengo penza ya koyamba moko ya balobeli ya baindo na eteni ya mulimo oyo bazali ngunza boyebi bino nyonso azali su moto ya kopresente te croyant africain mote tindika mobeti lokole tozali bongo na bango nde wana tokei kopesa bango mbote mbote na bino croyant africain mbote ndeko kinuka mbote na bandeko banso bazali kolanda biso na télévision pe na internet matondo mingi bosili bongo komona invité na biso mokolo mwa lelo nde tozali bongo biso moko te lelo kasi tozali na ndeko na biso mosusu ya mwasi oyo bazali na loboko na biso ya mwasi kuna nde topesi bango mbote na bino mama Ambe Mwanza mbote papa Kinuka mbote balandi nyonso tu ya émission na biso mbote kunza lobona to papa croyant africain matonomi nde wana bosili komona ndeko na biso mama Ambe Mwanza ye tokozala na bango pona kokabola émission ya lelo elongo na invité na biso ensemble mbunza lobola boni bino boni nzoto boni santé na kazi ya tumba tata kaka ndenge ozali komona biso tozali kobunda na kati ya tumba ya lobiko ya moto mwindo pe maso mazali kotambola engebene bo bakoko balingi wana ezali moteti ndika mobeti lokole oyo binyos boyebaka kasi ngunza lelo kita bulu yeke koti na kati ya internet pe na batele nyonso ngunza lobola lo ilondo tolandi bino na internet na émission na bino bosalaki mbalo eleki bolimboli penza prophétie ya Fumu Kimbangu oyo ya 1921 ya 1944 bolimboli ba prophétie ya Fumu Kimbangu kasi eloko ekamwisi biso bozali contre prophétie surtout oyo ya 4 président na ngunza oyo ya 4 président bozali contre yango penza bolobi te prophétie wana ekoki penza te ko te pa Fumu Kimbangu kolandela lolenge yango ezali moto bozomona te ki wana penza bokomi contre Fumu Kimbangu c'est grave ngunza Fumu Kimbangu bino bolobaka mobikisa baindo lelo bino boboyi ba prophétie oya tiki wana bozali kosala oyo babengaka les majestés te ngunza crime contre Fumu Kimbangu yango bozosala te ngunza maloba omboka na bino pamba te bandeko bazozela penza ba réaction na bino matano mingi tata Kinuka ezali pasi pe mawa komona eloba nkumu elimizale mokili oyo ezali suka mokili mabe na mikili nyonso tata mokili yakela mokili oyo eleki mabe nde yango biso tofandi pamba te na kati ya mokili oyo mabe nde malamu nde mabe kasi biso baetoponi ete tokufela bolamu tokufela bosolo tondimi tokufa na kombo ya bosolo na esika te todondwa na kombo ya lokuta nde wana maimatali Fumu Kimbangu toye lelo kolobela prophétie oyo na tina ya kolongola Fumu Kimbangu na kati ya potopoto na kati ya poubelle oyo babwaka bango
na lokuta oyo bango balatisi bango nde esengeli na biso kolimbola maye wana polele pamba te mfumu Kimbangu azali prophète ya pamba te azali prophète te oyo akoki koloba likambo moko pe e monani bongo te to pe monana lokola bongo lokola ekokani lokola te bongo te. Donc oyo mfumu Kimbangu akoloba euti tout droit na mokili ya molimo euti tout droit na Nzambe ekoki bongo kozala na tantôt plutôt te talatina biso toye lelo kotalisa ete prophétie ya 1944 ezali ya bango te pamba te kuna okokuta makambo ebele ebalani te ndenge totalisaki na émission oyo wana oyo ezolakisa ke ndenge prophétie ebimisi Mbuta Kasa c'est-à-dire le président Kasavubu lokola mosantu penza lokola moto exemplaire alors que mfumu Kimbangu azalaki ngunza ayaki moto oyo ayaki kozongisa bato na bokoko pe na kati ya boindo oyo ayaki koteya lisusu bato ya baindo bonzambe bwa bokoko na bango. Alors kolandela ndenge professeur na ekumisi Kasavubu pe bengi ye exemplaire modèle de comprendre que ezali na source moko douteuse. Alors Kasavubu na Mobutu nani yango penza asalelaki bokoko nani entre Kasavubu. Alors comment Mobutu azalaki na mabe na ye oyo azalaki au service ya mundele po alingaki avande la kiti na ye ya bokonzi. Mais comparer Mobutu na Kasavubu nani yango epa ya biso bangunza lelo biso ba tozo lobela boindo lelo nani yango tokoki kozwa enseignement na ye to pe bizaleri na ye lokola ke non bien que amemaki mboka malamu te atiki biso na kati ya nzala na kati ya minyoko mena mate ya maye to pe na bonzambe boye abalani mwa muke na boindo zwa Kimba ezwa Kasavubu na Mobutu tia bango mibale na balance wana et puis kende kotuna mfumu Kimbangu ke Kasavubu na Mobutu nani yango atambolaki na mwanzela ya bokoko omon mfumu Kimbangu akopesa yoyo. Mais prophétie wana o balobe ezali ya mfumu Kimbangu ebimisi le catholique Kasavubu ebimisi e penza exemplaire oyo penza avandela ki catholique sango mobimba pamba te azalaki na été elo moko yena cardinal Malula bazalaki ba camarade tanga zui pouvoir nanguya ya bangunza ya yiba kilisusu bangunza te asalela ki catholique tiliwa. Mais Mobutu bien kazalaki ndenge wana mais sur le plan spirituel ya bokoko na biso ya baindo Mobutu est préférable par rapport na Kasavubu. Mais professeur ne lobi bongo te professeur na ekumisi Kasavubu oyo bonzambe babako bakoki kolanda ata na eloko moko te to comme na musée kuna ba Poitiers mauvais président sa mauvaise politique la criminalité sera au rendez-vous lui aussi sera chassé du pouvoir comme le deuxième président comme son prédécesseur lokuta na lokuta nyonso na nyonso bimi lokuta musée ayaki na une très bonne politique prenez-vous en charge pote boko kaboko kobunana mundele musée na période naye les criminels économiques nyonso to aboka ki bango na boloko et yene motabongisi kutu boloko ya makala po atia ba miyibi nyonso ya leta na kati ya boloko wana et kuluna ezalaki lisusu te et il n'a pas été chassé du pouvoir comme le dit cette prophétie. Musée a plutôt été tué au pouvoir. Il a été assassiné au pouvoir par les impérialistes. Alors, et le pensa y visiblement et ça les mis dans ma boque. Et plus grave, professeur en 1965, 1986, l'ère Mobutu qui n'a pouvoir à 87, 1997 plutôt, et Tikala Kolobamate sous le régime de Mobutu. Quand Mobutu a passé mon Congo Bouya accueil, Mbalamoko et Bini. Qui nous a conservé ça? Le bon Dieu ou le diable lui-même. Mais vous salez les cas, mais au côté kalaka comment on est si comme côté ngouza lobola bimi bimi selanga émission na saba émission ebele yoya kan émission moko misala ngouza lobola tala awa au salelaka prophétie oyo okumisaka yango non to bandaki kotali sabatu était président Kabila bokeba po moto akoki jamais kokoma président sans etinda ya Nzambe te donc lokola zali kaka mokonzi wa bato c'est kaponama bokebela parce que ndenge bozo bundisa ye
makambo ezo simba te bozo kokate bokeba bokoya kobungisa nzambe parce que biso toyebi te okoki jamais kokamba bato sans que nzambe yapona yo yango tozali kote ya bato ke botika nanu koloba tro bosenga epai ya nzambe ke soki président Kabila aza mabe nzambe alongola ye na esika bino bobundisa ye penza makasi au risque que bobundisa nzambe tu vois. Mais je n'ai jamais parlé de la prophétie de 1944 où il dit que non le premier président serait exemplaire, le deuxième est un mauvais, le troisième est un faux comme son prédécesseur, le quatrième bah bois qu'il y a fleur. Donc biloko wana et pas nanga ekoki ko poser la biloko en fumu kimbangu. Raison pour laquelle l'émission et l'équipe comprennent qu'il peut c'est un faux donc balanité d'où ekoki kozala en fumu kimbangu. D'où ekoki kozala en fumu kimbangu te wana ezaki maloba ya Ngunza Lobola croyant africain moteti ndika mobeti lokolo atalisi biso ete prophétie wana makamso ezali kobalana mosusu pesa kobalana te pona bango ekoki kozala prophétie ya fumu kimbangu te tant mosusu fumu kimbangu ya solo a prophétisaki mais bato mosusu batouché tant mosusu balongoli makamso babakisi wana etali kaka invité na biso croyant africain bino bae bozana mituna misusu tant mosusu kolandela ngonga boko kubenga ba numéro wana pamba te Ngunza Lobola a talisa bino lisusu penza na bozindo mayango soki ezali Ngunza tozongeli bino lisusu kasi fumu kimbangu mobikisa bayindo oyo bino biso moko toyoka à plusieurs reprises bolobaka ngo fumu kimbangu mobikisi ya bayindo oyo ayaki kolamusa bayindo na pongi balalaki tango mulai atikaki pe programme d'enseignement batalisaki ete bato bakotinda o bakoya bakubanda pe na spiritualité après spiritualité bake na politique après politique bake na science pamba te esengeli ba réhabiliter penza l'homme noir bisika tout akufela ke esengeli balamusa ndiango no komona bangunzo bakoya ba prophète bakoya bakolamusa neteni ya spiritualité ya bonzambe neteni ya politique pe bakolamusa neteni ya kaka croyant africain mutu atelemeli bangunza awa te basa la politique te science te yo limbate ya kaka bonzambe mais bino okomi contre fumu kimbangu to komi na danger ngunza matono mingi tata Kinoka tolobi te ete bangunza basa la politique te toloba bate ya fumu kimbangu patikaki programme voilà atikaki soki basisi bonzambe bakoteya pe politique bakoteya pe science donc awa to senga compréhension bososoli ya bato to pekisi bato basa la politique était quoi kati na banguza bien au contraire parce que politique yangonde ezali kosala spiritualité ezali kobota politique alors pour que ozala mokonzi ya bato esengeli ozala d'abord un homme spirituel pe ozala un homme politique pamba te na Afrique na biso ba roi bazalaki ba grand prêtre donc grand prêtre et roi donc politique ezalaki ko quand même na ba bengi la théocratie donc le pouvoir de Dieu tout roi azalaki déjà prêtre ya nzambe okoki jamais ko koma mokonzi ya bato soki otongi boyokani na nzambe te na Afrique ezalaki bongo donc okoki jamais kopekisa Ngunza akota na politique pamba te politique na spiritualité na bokoko na biso ebala na kaisa ezalika ka eloko moko kasi na ngonga oyo eloko nini biso tolobi par rapport na prophétie en fumu kimbangu prophétie en fumu kimbangu elobi batu ba côté ya spiritualité ba côté ya politique pe ba côté ya science yamwa tozomona bangunza bozo sa sikoyo pasi ezali nini tata Kinoka neteni wana pasi ezali kaka te bososoli ezali te na kati ya bato oyo babiangami bakoka bongo kokokisa etinda wana bato wango bango bazali kososola malamu te kotangisa politique kotangisa liboso spiritualité politique et science ezali na biteni tata Kinoka ezali eloko moko te ke otangisa yango kaka mbala moko boye obandi kotangisa spiritualité mbala moko koti na politique et mbala moko koti na science bongo te bande konangai même ata soki ba motivation mosusu oyo ezali ya bonzambe te
ezali kotindika biso na lolenge lona mais sengeli totala pe nano nsima na etinda oyo bakoko bapesi biso nesika ke towelela mokili pamba te tosala boye po epesa boye po tozwa lintoma boye bongo te tata kinoka bongo te mfumu kimbangu basengi nini baindo bayo bakobiangama ya kote ya bonzambe ya baindo bakobana na spiritualité c'est-à-dire kotangisa batu bonzambe nde wana soki batu basosoli bonzambe bwango nde bokomema bango na eteni ya politique pamba te wana bakososola malamu politique soki basosoli nano spiritualité te bakokoka kososola politique te tatatambi pamba te mwana bakopesa kaye soka uti kobota masika bakopesa kaye kaka libele melisa ye kaka libele soki yopesi ye mosuni ndenga uti kobotama obongisi ye to pe obomiye na koliki ya ete obomiye soki moto akoti na ete yelo mwana muke akoti na ete yelo sikoyo na école primaire na esiko banda kotangisa ye kaka calcul omemi ye mbala moko na équation omemi ye na mathématique algèbre okolisi bwanya bwaye to pe obomi bwanya bwaye na koliki ya ete tozali suffisamment intelligent ya po ya kososola ete soko osali bongo obomi bwanya ya mwana nde kozala kaka bongo na kati ya enseignement ya mfumu kimbangu tata kinoka ekozala kaka bongo na lolenge kani mfumu kimbangu asengi ete botangisa liboso bonzambe soki botangisi bonzambe oyo nyonso tu ekoya ekofungwama ezali pe mfumu kimbangu te miye moko te bango nyonso baye batindama na etinda na nzambe ete bakoka bongo kosunga une population en détresse basala kabongo même na eteni ya bayuda yesu ayebisi bandeko na ye alobi cherchez d'abord le royaume du ciel le reste vous sera donné par-dessus le marché bolukana nanu koyeba makambo ya molimo nde wana mayemanso ekoyela bino na pete na nsima lelo tango totangisaki bonzambe tata kinoka simba malamu tango tosimba ti totangisaki bonzambe batu bazalaki kolongwa na christianisme en termes de milliers par jour pamba te ngai nazali l'un des animateurs incontestables oyo na sali mosala ya kovutola bato c'est-à-dire ya kolongola bato na bonzambe bwa bapaya pe komema kozongisa bango na bonzambe bwa bakoko na biso na tango tozali kosala baindo bolamuka na mokili oyo mokili mobimba eninganaki pamba te bato bazaki ebele bazali koya balingi bayeba nini yango bakoko balingi baloba nde bato wana bo bazalaki intéressé na spiritualité wana tango bayaki tokei kotangisa bango sikoyo politique na babilongo na biso c'est-à-dire na baparoisse na biso pona kodefata terme ya bapa alors sikoyo tango ba comprendre bonzambe alors na tango tokotalisa bango politique tata kinoka bazo comprendre na pete nyonso pe bazali kososola pamba te déjà na molimo basi bakolisi mayele mabango na tango siko bokoya kosalela bango na mosuni pamba te politique ezali wana nde mosuni mbala moko makamonso to ekei pete basosoli mbala moko alors comment voulez-vous au moins moi lelo oleki na télévision le bibo parce que professeur lobaki to banda na spiritualité après spiritualité to kana na politique après politique et science tata kinoka après politique science après spiritualité politique alors siko au côté ya nani tango tokoti kaka mbala moko to banda côté ya bato yo déjà bateyami na spiritualité te tata kinoka nandambo ya bato tozalaki na bango na kati ya ba kimvuka na biso na kati ya babilongo na biso bakomi kobima ba mosusu kutu kozongela kutu na christianisme pa bate tobimi ba faux prophète est-ce que ça comprendre et bon ceux qui ba bazalaki déjà na kati ba so comprendre dans malamu te et bon ba tu alibanda ba oyo bayebi bonzambe ata muketi ba kosala ndenge nini ça solo donc pour que to tangisa bato politique il faut déjà bato wana obligé to kotangisa politique base la déjà préparé ya koyeba bonzambe. Donc ezali mbala moko te c'est-à-dire que il faut préparer population et ça doit prendre une longue période autre baki na 1900 na professeur 1921 il faut une longue période la deuxième étape il y a professeur 1921 il faut une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité politique c'est-à-dire sa maturité spirituelle
Et cela va devoir engendrer la liberté ou l'indépendance matérielle. Donc il faut une longue période de temps tangi sabatu bonzambe. Pambate yo okende ko bisa mutu lelo ke président Kabila azali mopona mianzambe. Mais il faut que préparer parce que makambo yo ezali ka kepa na bisote. Yesu tanga abimi epa ya bayuda. Atondami na bonzambe nyonso. Mais leur aye sikoyo batu mususu basalaki kuna liboso na ye batu wana basi ba coopéra na mindele ba pharisien na ba sadducéen bazali mindele bazo soutenir bango alors Yesu leur aye azongisa bango na bonzambe ya Moïse. Donc ezalaki problème ba bambi miye mabanga ko bamba bambi mabanga pona nini parce que alobi aza roi tango kaka Yesu alobi ke azali roi mama na ngai bayuda batomboki bakina ye epai ya Pilate balobi tala moto yo azali contre César alingi asala coup d'état longola César na bokonzi boye alors yo Pilate lokolo ezali mandataire ya César il faut obomaye bakina ye pa Pilate alobi Pilate lokolo yebaki ke aza mobiki sina banga lobi ngalo bomaye te bino moko bobomaye. Vous comprenez? C'est-à-dire que Yesu ataka mission na ye asali la même erreur au bambouza balingi basala lelo. Donc azo kotan directement na politique alors que peuple naye et ça qui préparait na bonzambe oyo yawe nzambe bakoko na bango atindaka ye. Il a payé de sa vie. Il a payé de sa vie. Non nazo ya alors Yesu siko a s'incarner pour qu'il ate ya makambo wana bien a s'incarner na Constantin le Grand. Après 3 siècles tango masolo ya Yesu et Vandi Malamu, va comprendre, il y a déjà une majorité de la population, va comprendre ce que le message est à Yesu, leur Constantin le Grand aïe, pour qu'il ate ya yango, mbala moko, makambo Vandi. Et on a compris que voilà, moutavandi si masolo. Donc, pour le moment, Tata Kinoka, c'est dangereux. Binope boumeli na côté, ya boumeli déjà. Tata Kinoka, yo zali suffisamment informé. Il faut une longue période pour que tu sois dans la 3e étape. Nous sommes dans les premières décennies. Tu mêles par rapport à quoi? Yo yebi quand est-ce que Bana Israël bandima makambo ya Yesu. Bandima makambo ya Yesu après 3 siècles Constantin le Grand a imposé kutu yango. Banso bandima kate. Mindele bandima kate. Après 3 siècles Constantin le Grand a imposé yango. Bison fumukibanga akei tokokisi même pas 100 ans. C'est que quand on a politique alors que 95% de la population basali na bizambi ya bapa ya basali na christianisme islam pe ba religion isus siko lokola nanu basali na ba religion wana ba yebi bokoko na bango te au côté ya bango politique pour que obenda bango to pe okimisa bango donc politique to côté ya epai bato basi ba vandi spiritualité donc okoki jamais koleka na télévision au banda côté ya politique na batu o politique o ya bonzambe penza ya biso la vraie politique na batu oyo nanu bayebi bonzambe te raison pour laquelle ozomona lelo ndenga ka banguza bakoti na kati ya politique mbala moko mosala ekufi tozali déjà kofingama batu bazo comprendre biso te parce que on veut tout faire et au même moment. Tous allez respecter les étapes. Tous allez respecter les étapes. Ils allez vraiment pas si tata kinoka. Nazali na loko moko na yaki na yango awa na yebite bon na élément yango na koya na yango mbala ya sima mais pona kosi se kosuki sa motuna o na motuninga siko na yebiso tout simplement que spiritualité ezali na devoir ya ko soutenir politique. Et politique, ils ont un devoir, il y a que soutenir science. C'est-à-dire que ce qui moto a une spiritualité, moutouana pour qu'il comprendre la politique et comme il fait parce que soutien au yesungi et à comprendre la politique ici vandikatinaye yango wana spiritualité. C'est que pour que les savants Azouamaël, homme de science, Azouamaël, il faut encadrement. Il y a des politiciens, bako dessiner que désormais,
été on a biso ekokama maboui toko sala boui il faut batubai babanzete il faut batubai bakosolana mabanga il faut batubai bakosolana nzete il faut batubai bakoyoka mongongo ya mabele il faut donc mystique yabino ezongi grâce na politique na bino et alors vous avancez. Alors politique ezali na devoir ya ko encadrer la science. Tout comme la spiritualité, ils ont un devoir encadrer la politique. Donc, ils ont un bongo. Au coquille jamais côté ya moto. Une politique iconoclaste, c'est-à-dire que politique oh ya yo kate. Depuis abotama mindele basali ya minene awa pour que batale sabiso que passe na biso e utakaka na ba politicien na biso e utakaka na ba président na biso e utakaka pa moto moindo azali motema mabe e utakaka pa mindele batu basali makambo nyonso to wana to siko pour que yotel sakke makambo wana ezabiso te ezalinde ete lo totangi mindele nde ba kotisa biso makambo mindele bazo sala biso mabe pour que comprendre même na niveau wana mais il faut même d'abord na religion na plutôt na spiritualité il faut talisaye bonzambe ezali boye politicien moto ko comme président saka pona mananzambe moto abimela wapi moto abanda ndenge nini mokili yango ebanda ndenge nini nzambe abanda mokili yango ndenge nini okola kisema kama on tona na bible pour comprendre il faut bandela moto mosika ke mokili banda ndenge nini moto abanda ndenge nini moto auta wapi ndenge ozali botata kinoka avant que obotama ozalaka te. Donc, c'est une spiritualité. Spiritualité. Voilà. Des politiques. Ok, motaye bakazali étoile. Que to yakana mokili oyo na mission moko songolo koko kisamaka moko songolo. Alors, ce qui motoye bité que azali étoile autakana ayakana mission à comprendre rien. Ce qui moto aye azokanisa ke yesu akomema mikumba ya masumu na ye. Ndenge nini akukima masumu. Parce que ayebi ke soka sambeli esili yesu akoeffacer masumu na ye. Mais par contre, ce qu'on a dit, non. Chacun portera sa propre charge. Bien que elle a connaissé dans la Bible. Galates chapitre 6, verset 5. Mais il faut la que chacun portera sa propre charge. Et que ça, a au bandi côté ya bato papa otei pesa bango bonzambe ya solo nde soka comprendre na politique mais soki motabimi na télévision a su prétention que atangi sabato politique alors que bato wana bayebi bonzambe te voilà une source ya liwa voilà ici ka bomi bato wana ezali déjà liwa mobimba yango liwa mobimba parce que liwa wana ezali ke bato moyen bandima na bonzambe na bino ekozala lisusu pamba te bazaki préparé te na bazalaki préparé te na bonzambe alors donc na bonzambe na bino na makambo minano bino bozwi lokola likabo ba rejeter yango alors nyonso oyo salaki ya malamu obomi yango nde bongo sili kolanda croyant africain mo tete indika mo beti lokole oyo asili kotete biso ete ya solo wana fumuki mbango alobaki bongo ete tokobanda na bonzambe toke na politique toke be bongo na science kasi esengeli esalema na batan yo banda na spiritualité soki bato basosoli bonzambe de botaxi bango politique de politique et encadrer bato ya idéelo bato ya science de bosili bongo kolanda invité biso mokoma lelo nde mpona kokanga maloba biso moko te tozali mibale awa na plateau na biso na ndeko na biso bango mpe bazali na motuna ya kotuna croyant africain toyebi te mama mbe mwanza bino bosi kolanda ngunza croyant africain ebandeli ntina suka olandi nde bazoloba to te na ngambo na bino soki bolengaki mituna bomoi ndenge nini matondo mingi tata na biso kinoka motuna wana tololingelaki yango buta bipai tata na biso croyant africain abengelaki biso po ezalaki mbutu na motu yango wana pena tolobaki tokoma awa po ba internet na biso pe bisika bazali eza sola ke bazo komituna pe mutuna wana ngunza na biso lobola to papa croyant africain onga na likaka to benga mingi bongo siko oyo nyosu ko expliquer en tout cas ka esalinga ese makasi po ngai moko pe na bandaki komituna bituna wana siko yo to lingi to yeba bino bolingaki kaka oya kotuna otango bokomi na afrocentricité to nini bozalaka kobanga bangunza
En tout cas, mais quand nous kolimbo la biso likambo eza penza nini pona nini makambo oyo bino bobimisi lelo oyo bo expliquer biso pe na ba internet nyonso bolobaka yango kala te boye kaka kobimisa ngo lelo tango bokomi na afrocentricité bande ko na biso to ba internet na biso baza na posa pe ngai naza la posa ya wana matando mingi mama Ambe Mwanza ezali makambo ya kobanga te omoni mama na ngai ezali na bisika mosusu oyo ba esengeli osalela les convenances la courtoisie ne balobi na lopoto ozala courtois okuti bakoko na biso baloba okuti mboka bazobina lokolo boye yo pe bina kaka yango ozososola yango donc ezali makambo ya kobanga te pamba soki ezalaki kobanga tolingaki lelo toloba yango te to pe tolingaki lelo te tozwa ba position otoza na yango mais tomonaki kaka ete ezali mabe to sosolaki kaka ete ezali mabe mais na tango esiko zali ona baninga bazali kotambola lokolo moko eke yo zomona yango ezali mabe omekitango mosusu telemisi on sapoliki boy donc omoni pe ake batu nyonso lobi mais awa ezali ndenge nini alors esengeli otambola lokolo yango mais na mayele na oyo ezwe bakaka ke awa ezali boye tokosuka boye esengeli tolimbo ya bato talatina biso tolongwe na ingeta pamba te na esika biso tozalaki ezalaki kaka ingeta balobi ingeta balobi boye ingeta bokondima kaka bazopesa pe bino tante ya ke botalisa te esika oyo esengeli totambola boye esika oyo tolingi esengeli tosala boye donc tozali kotambola penza na nsiku te oyo biso totangi mpo na nsiku biso batangisi biso ete tata mokeli amikokela ye moko te mais amikokela na bambasi na c'est-à-dire que na bana na ye yango esali ke tata mokeli azala tata mokeli donc Dieu est Dieu à travers sa création donc soki création ezali te nzambe azali te or création ezali nini oyo euti na kati ya nzambe pamba ta nzambe azwaka te eloko moko te libanda biye nyonso bizali komona na kati ya mokili lokola eloko moko ezalaka libanda ya nzambe te donc euti na kati ya nzambe donc nyonso tout tata mokeli amikokela à travers biye tozali komona à travers bambasi na ye mais na tango biso to sali mosala na kati ya kingunza to salela kibongo te ezali kaka boyoki ingeta alors raison pour laquelle to monique pour que to teya malamu bato bao badaki déjà kolanda biso pe to teya na bandeko na biso bangunza esengali to bima nanu mwa muke tozala na afrocentricité internationale par kuna na afrocentricité internationale moto na moto koya na likanisi na obote na mesa bakoko balobi nini yo bakoko bayibisaki yo nini yo lotaki nini yo moni ndenge nini bon alors sikoyo tosangisi mayele nde tosali eloko moko oyo moni bakoko esengeli baloba boye donc baloba te biso boye mais soki tovandi kaka na kati ya ingeta tokoki ata moke te kozwa mayele talatina mama na biso tokomi na afrocentricité internationale pa bate tata mokeli ndenge biso totangi na siku amikokela na nzela ya bambasi na ye voilà matondo mingi bandeko balandi yango wana ezalaki motuna na biso tata mokeli amikokela na nyonso te tina azala bambasi na ye po pa compléter oyo ye pa azali motuna na biso ya mibale ezalaki croyant africain na émission elekaki na internet ya la fois passée bandeko na biso bazo déranger biso na ndenge moko ya kosakana te balobi ngunza lobola komi musulman to nini po bamoni elateli ya ngunza lobola lati bubu moko ya pembe alongoli chapeau oyo ezalaki kosala identité ya bangunza alongoli yango atie chapeau ya pembe yango bandeko na internet bazotungisa balingi bayeba ngunza lobola po na nini elateli wana yango wana matondo mingi mama na ngai toujours lata bongo po ka ya kosala oyo babengi na lopoto brossage de cerveau pamba te eza mwa pasi bato ekozala malamu te ke bato boso talisa bango tala moi yango kuna yango nde sopesa biso lumière mais esika bato batala moi yango oyo bato bazotala mosapi na yo donc ekomi pasi esengelo talisi bato moi yango kuna botala lumière ya tata mokeli yango kuna batala nde moi kasi batala mosapi na yo te nde na esika biso tozosalela kingunza bato bazolanda l'accessoire oto sala kaboye te oui tolia kaboye te oui tokoki kolia n'importe quoi te tokoki kolata n'importe comment te tokoki kolata n'importe quelle couleur te mais yango te ezosala bonzambe
yango te ezosala bonzambe ebele na bato na banguza mosusu biso toyebi ke balati bilamba ya pembe to mpe balataka bilamba ya pembe babubu ya pembe bazali na bonzambe makasi koleka banguza oyo balataka molato ndenge biso tozalaki kolata osa comprendre tosali yango mpo na koreduke bato ke esengeli bato boyeba mibeko mia nzambe les principes de la création les lois de l'univers yango nde ezali oyo ekosunga biso toyeba donc oyo nyonso to etali babilamba wana yango te lokola nga mpe nazwaki déjà appel moko euti Afrique du Sud nguza ozongi olati lokola bamusulman te bubu ezali molato ya bamusulman te ezali molato ya bakoko na biso mais makambo ezali na kati ya bilamba te makambo ezali na kati ya esprit donc il faut libérer votre esprit libérer molimo na yo il faut pas remplacer Jésus par un autre Jésus. Il ne faut pas remplacer un autre Jésus noir. Donc, yo moko o se remplacer ou atteindre l'état christique. Vous voyez que yo moko ndo ozali nzambe po ozali mbasi ya tata mokeli ozali étoile et ute na kati ya tata mokeli o prendre ba responsabilité na vis-à-vis na nzambe mutu ata moko te na esika tokendeke na mokili ya liwa akozala wana tango bakosa miso na mokili ya molimo yo moko tala tina tokendeke ya tour de rôle tokufaka mokolo moko te yo okufi lelo nga na kufi lobi parce que chacun doit s'assumer et assumer sa vie sur terre. Matondo mingi bandeko balandi elateli yango na tende sali degré ya bonzambe na biso na yango wana tokozongisa maloba na biso patata na biso kinoka pour continuer la kata. Merci beaucoup maman Ambe Mwanzana mituna na bino ya kitoko otosili kolanda pe tososoli croyant africain mo tête indika tozongeli bino tolanda ki bino penza na bokebi tant bozali ko yanola biso na parmi mituna totuna ki bino botalisi ete il faudra une longue période pour moto mwindu azwa lisusu acquiert sa maturité spirituelle nde wana toyi kokende na politique to pe na science moto na biso ezali boye croyant africain est-ce que nzambe na bokasi na nyonso akokite kotinda mutu wana mutu moko avec les trois pouvoirs pe moto wana asali yango pe akokisi yango soki eza impossible bongo ndenge nini fumuki mbangu alaki biso ete kwatulendo akoya o kwatulendo ya lobelaki alobi akoya na trois pouvoirs spirituels, scientifiques et politiques soki kutu mindele zu bango 3 siècles pour bavandisa bonzambe bongo kwatulendo oyo akozala na trois pouvoirs pour le monde moko ki na koto bino mona mo impossible. Est-ce que ça qui no kotanga mibeko nya mokili la loi de la création mibeko nya bikelo tanga ngo totanga mibeko to profiter na moi occasion o to funga to limbo mibeko ya bino te biso to mibeko en général ya mokili mibeko ya bonzambe mibeko oyo banguza bazali kotangisa biso te mibeko uti na mokila molimo kozongisa bonzambe bwa bakoko na biso les principes de l'univers la loi de la création o batunyo so basali elle voilà o batunyo so basali la kate mibeko ya bonzambe nge mokili ebanda osa comprendre banguza totangisa ka yango nde yango eloko to sengeli to bomba soko moni ngunza lobo la côté na afrocentricité pour na battre la likaboana pour risque ezali tozana risque munene likabo munene kitaki pa na biso bangunza likaboana ebunga kaka bungu papa te ko landa ke mutuna yo tuningai et puis otanga mibeko miabikela eso salanga passe tata kinoka tata mokeli azalaka na biteni misat azalaka na biteni misat azala abanda libanga ebandeli akomi mopepe akomi mai natuni pe bino ba botangi mibeko mia mokili na ndambo misato wana amizalela ka biteni misato wana na mbala moko to pe ezalaki ke période moko boye azalaka libanga na période mususu akomi mopepe na période mususu akomi mai na koliki ya ete biteni misato wana ezalaki au même moment il fallait beaucoup de temps des vibrations intérieures alongwe libanga akomi mopepe alongwe mopepe akomi mai wana soki otangi nanu mibeko ya mokilité oko comprendre yango te mais esengeli na yo koyeba ete jamais au grand jamais savant moko na mokili akoya na connaissance au niveau spirituel, c'est-à-dire qu'il y a un grand prophète, Ningi Swazalaki, Ningi Fumukibango Azalaki, avec toutes les
tous les savoirs spirituels, au même moment azali na tous les savoirs politiques, et au même moment azala grand savant ya kokela. Donc il inventa kakakaye, akela kakakaye, apesi système politique kakakaye, nyonso système spirituel kaka ezalaka te tata nanga pe etikalaka kozala jamais. Et kotikalaka kozala jamais. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Nkwatulendo oyo balobiki nkwatulendo akoya dans les trois pouvoirs ezalinde mosangisi. Il y a les trois pouvoirs. Et l'ingité kolobaya kozala un surdoué ndekonanga et yango nde erreur esalemi ya makasi. Akozala jamais un surdoué oyo atangisi bato. Après ça fallait qu'autant Sabato a commis roi, a commis président de la République. Après comme président de la République a commis savant, a commis inventé Bamituka. Tu peux à le système politique et système scolaire et kozalana bato oyo bakoya pendant une longue période. Oyo bakoya na boanya na biteni nyonso misaka. Comment? Spiritualité bakobandaka kana ba spirituel o se solennité ni wana biso banguza toye tobandi kotangisa bonzambe te leo tobandi kotangisa bonzambe tolakisi bato bozonga na bokoko na bino na mbala moko au même moment ndenge tozotangisa boye mbala moko bato babandi komona makambo bokoko ezali pe bien ale lingala facile ebimi esika bato bayokela bokoko soni bayokela na nkota na biso soni mbala moko intellectuel moko boye lokola bababa suyo nga na zo saluer malamu mingi atomboli lingala ebandi kotombwa bato bazokela sosi bokoko soni te mbala moko kuna ba homme politique omona peza sénateur moko boye alati teni na ye ya bokoko na kati ya sénat teni ya ye ya roi azokela soni te chef coutumier moko abemi na télévision alati peza bilamba na ye bazokela sosi bilamba ya bokoko soni te. Batradi praticien bakomi kolobela te médecine ya bakoko na biso ezali malamu ezali kitoko bakomi kolobela ngo na télévision mbala moko batomboli boko. Est-ce que ça se cela yango pendant une longue période baso sala bongo mbala moko lena makambo wana e komi nengo wana mbala moko président moko pe akoki koya balobi bon désormais toko banda kotangisa bana na biso na nkota na biso omoni nenge tozokene. Est-ce que kozala kaka mutu moko et kozala mutu moko te. Donc ezali situation moko et kosalema pendant une longue période jusqu'à attendre boye ya nkwatulendo. Alors nkwatulendo là ya koya akokuta nini avec ces trois pouvoirs tata kinoka simba malamu ndenge nazo expliquer aussi akokuta nini nkwatulendo là koya les biso bato batei déjà religion ya sika. Alors là koya akokuta bonzambe abokoko bo ekoli islam ebandi kokita christianisme ebandi kokita we religion abokoko pe comme ko ça ba 30% islam ezali na 15% christianisme est comme na 25% ou 30% et ba abokoko ba comme na 30% to comme pe ko dondwa bonzambe abokoko pe ezali oyo pe ezali islam pe ezali christianisme to comme ko kana. Alors quoi tout le monde la koya a étudier alobi des hommes nenge concentré les grands salaka namboka nangai nalingi bonzambe ekotikala kaka moko bonzambe ekotikala kimbangisme authentique bonzambe ya vutuka on comprendre a imposer bongo sikoyo a imposer bongo déjà il azali déjà roi azali déjà kwatura asa fort a imposer pe système alobi namboka nangai mobeko likonzis constitution tokotambola na yango mibeko ekozala boye tokotambola na lolingo a imposer pe système politique et non pas que yemo kazali sava ya makambo ça yemo côté l'air koya après une longue période yende siko a coordonner situation où il y a parce qu'il fait après une longue période nenge balobina professeur 1921 après voilà déjà visiblement tout ça déjà dans livre sacré. Il faut écouter déjà tout un livre sacré na longi na biso to comme déjà mukanda ya biso ba ino ezali déjà et religion et ça premier ce bateau et cause la tenge to yo bino buku na bino ezali wa to la kisa te le tango ya koya buku na biso ezali déjà à coordonner à imposer religion wana à imposer pe
dictature naïe donc système politique naïe alors à obliger ce que ba politicien voilà na lingi sikoyo bosa lelanga bité le moko makabo ya côté ya bana na biso na français ezalité to pe na anglais ezalité boté ya bana na biso na kota na biso alors ndesiko avant d'ici tous les trois pouvoirs wana na loleki no wana et non pas ye moko abanda kosala ke atei bato bonzambe afungoli école oyo ke makanisi kaka bokote ya kaka oyo yaye te bongo oyo ya lobi quelle tromperie, quelle déviation, quelle mauvaise direction. Tu vois? Donc il faut ezala makambo ezala préparer dans un premier temps netinga lelo tata kinoka netinga lelo soki na baso sambela na biso na bonzambi ba koko na biso na lingi na sala école eteye mais eyebani basala kandenge nini. Il faut na école dans un premier temps l'espionnage intellectuel ou l'espionnage culturel. Beaucoup ça la ndenge ni. Ndenge ba chinois ba sala, ndenge ba coréen ba sala. Bozui d'abord bonzambe parce que nyo ezo banana bonzambe. Botei bato bonzambe boa ba koko na bino. Lere bozo te ya bango bonzambe boa ba koko na bino bozo te ya bango. Alors, il faut siko na kati ya bonzambe wana ba sosola ba yeba lolingi ba kotambola na science na bango na ndenge nini botei bato bonzambe botindie par exemple na eteyel ya mindele ndenge ba coréen ba sala obi président coréen Kim Jong-un atanga wapi atanga na France vous comprendre pour nini atanga na France espionnage ayebi mindele malamu alors les réactions na Corée tani ga bonisimi ba mindele Kim Jong-un atanga na France ba chinois ba sala espionnage industriel ba tinda bango na ba États-Unis pa ya ba mindele ba yiba makambo wana soki boyebi siko ba ennemi malamu nde bokubundisa bango mais jamais koki koyambala moko ke obandi eteyelo tupe école moko boye osali école wana kaka na lolenge na bino mais batu wana bakubima tupe bana wana bakubima na école wana oyo bo vivre en vase clos bakobunda lisusu te bakobunda ndenge nini parce que mundela bomi biso na politique ya mabe pour que to bundisa politique ya mabe ya mundele il faut to kota na système ya mundele c'est-à-dire que to sali na école na biso to na école na biso ya boyindo so comprendre kuna to tangisa tout simplement bonzambe na biso mais matière nyonso oyo etikali to tangisa matière ya batu wana to zipe ba diplôme ya batu wana est-ce que ça solanga ndenge ba bimbenga ka ba licencié ba gradué vous comprendre mais l'école primaire l'école catholique bazali so ki école catholique batangisa kaka religion na bango catéchisme ya ba protestant biloko bango ba protestant école kimangiste religion kimangiste biso pe l'école ya banguza to kotangisa religion ya banguza donc bokoko na biso alors tango bana biso to kobimisa ba su ba diplôme ba su ba komi ba licencié ba nini ba komi ba député na biso ba komi ba ministre ba so kuna nde bazo bunda kuna tindenge ba ko kwesa le mauvais système politique ya mindele mais ce qui to saleli bango système école moko boye oyo bakotanga makambo wana te ko pesa bango possibilité ya kokota na gouvernement te to pe na kokota na parlement te mais bana wana ba community bakobunda ndenge nini bakobunda bakele kaka na yenga boye bateyami boye puis bakobunda ndenge nini tata kinoka soko moni biso nguza lobola croyant africain tozombeka kobunda parce que tokotela ka batu wana alors moi je crois que il faut un espionnage spirituel un espionnage culturel toyeba batu wana malamu et puis toyekola mayibango bazali kosala permettre biso tobundisa bango alors oyo wana ekoki jamais kosalema par mutu moko ekoki pe kosalema na moment moko te il faut une longue période pour te former batu ya ndengo wana et mutu moko akoki kosala yango te Yesu asala yango te Moïse asala yango te Mfumu Kimbangu asala yango te et il n'y a personne parmi les ngunza oyo akozala doté na tous les trois pouvoirs et puis asala eloko wana atea na bonzambe na politique na science kaka ye ebima kaka na mutu moko. Ça c'est devenir Dieu dans son système macroscomique, c'est-à-dire que wano komi tata mokeli na bonene boyer c'est impossible. C'est impossible wana ezala kibiano ya croyant africain
ngunza lobola lo ilondo moteti ndika mobeti lokole asili kotalisa biso ete trois pouvoirs lolenge kozala ezata kwa tulendo yenda koya na trois pouvoirs kasi akoya kokuta na biteni wana se tombwami ya coordonner nde makambo a imposer ba système pe imposer religion d'état lokola Constantin le Grand asalaki nde wana ngunza tokomi pena koshite bandeko azotalisa biso kuna tokomi na suka moi na 30 secondes pénal maloba bino suka mpona émission ya biso ya mokolo mwa lelo. Maintenant, parce qu'il fallait porter moi un éclaircissement sur l'émission de ça qui bala liboso et porter mituna et belé nguza lobola zali kaka wana soki nguza lobola aye ko bundisa ndenge bantu ebele baso kanisa ye na likanisi asala lingomba azwa mbongo pe abundisa batu moko songolo nguza lobola ye moko asengi na bakoko ete ba longola ye ba stopper so ibe ba kobenga ye kuna na mokili ya molimo ba benga ye pamba te aye ko bebisa makambo na bango kasi soki nguza lobola aye ko bongisa mosala ya balongo pe tinda oyo bakoko batinda kibiso lokola bangunza ba bekisela biso mikolo pe ba pesa bwanya na baye banso bazali koyoka biso na ngonga lelo ete esengeli to rectifier batir to tambola na etinda oyo bakoko na biso batinda kibiso tolongwa penza na baposa ya mokili oyo pamba te mokili oyo ezali mokili ya libebi mokili ya nseki kongo ezali na makambo ebele oyo ezolakisa biso oyo ebalani na etinda na biso te kimia ya bakoko ezala na biso banso obisika tozwa matono mingi na invité na biso croyant africain pe na ndeko na biso mama Ambe Mwanza solo mituna ezalaki ya biso ngai na mama Ambe Mwanza biyano ezalaki ya invité na biso croyant africain na mwana mbango mutuna moko ndeko mwa tuna kibiswa ba bino bolongo na vuvam siko relation na bino na fumukusu eza ndenge ni na mwana mbango batu na fumukusu yango donc biso na fumukusu nazali éternel allié ya fumukusu nazali toujours pembeni ya fumukusu mais na kotikalaka jamais kozala na lisanga ya vuvamu pamba te na lisanga wana ba naloba nini bon na bu koloba pesa makambo bele mais yo kangaka kate nazali un éternel allié ya mfumukusu mais na vomir vuvam voilà aussi kolanda croyant africain moteti ndika mobeti lokole nde basi na bango kotika vuvam kasi na mfumukusu bazali toujours kaka nde boyebi nde bazalaka kaka kasi ba vomir vuvam bobenga ba numéro zali wana pona ko contacter bango batalisa bino lisusu na bozindo nde botikala na bandaku na bino kimia nzambe kwa kozala esika biso bino bozali toko ya mabangoli mikolo tozana bango kaka batalisa biso makambo ebele restez branché na chaîne na biso YouTube Negro Spiritual TV nde bokolanda croyant africain lokola kaka baindo bolamuka makambo ngo ezongi lisusu restez branché tokutani na mbala sima merci beaucoup.